toza fara na nzoto na minduki te biso toza minduki te ya za minduki alongola minduki ye atie menga na moni ndenge bana na nga bakoko na ngai bazoboya nga pe fona landa bango chance ya nini mande silati mande sila déjà ta construire ina na ngwa kenango et au moins tu as dictature. En tout cas moi je vous apprends qu'on a fait un morne ngateka mama nazo mona pepe ezo sepelate banda butu na mona pepe ezo ganga ezo boya wana ndeza mobulu donc bolingi ete na moni to sepena ete bon sepena ete pour ani tandis que président de la république ne mutatie ye atie menga na moni ndenge bana na nga bakoko na ngai bazoboya nga pe fona landa bango siko monsieur Joseph Kabila président de la république azolanda okoki koyebisa ye nini ngano yebisa ye atia oyo peuple asepeli atuna peuple liboso ya ye kotia ministre atuna peuple au peuple balingi yango ndiye ya kotia mama batie premier ministre tant que mama ya mboka réaction na ezani réaction na ngeza libiso to lingi ete to lingi apesa muto oyo basinyaki na ye bakor alanda bakor oyo basinyaki atika kotiela biso bitela tiela wana biso to lingi ete mboka oyo ezali ya bakoko na biso biso tozosouffrir atiela biso muto oyo peuple alingi muto peuple alingi bino bolingi nani mama tolingi Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi atiela biso ye sikoyo monsieur Kabila zolanda nini ye oyo okoki koloba na ye nini oyo ngai nakoki koloba na ye mande esilaki atika bato mosusu basala ye koki kokonza biso te ye amoni ke ye akoki mpona nini azopanza basoda atika basoda balongola minduki biso na bango toza fara na nzoto na minduki te biso toza minduki te ye aza minduki alongola minduki apanzi bato mpona ye aza mokonzi ya mboka bokonzi ezali epai na ye mpona opanza basoda mboka eza ye oza siri te papa atika atala ta ya nzambe arechete bonjour papa Bonjour ndeko batie premier ministre réaction na ezani tant que congolais atika na yo oyo déjà 5e ministre yoyo bakosa biso premier ministre leka tobana depuis Mozito Kizenga toye nano mususu kinani wana te oyo aletaka biso nini eloko ya rouge na mata polio est-ce que bokoki kopesa chance te vraiment chance ya nini mande sila déjà ta construire ina na ngwa kenango et au moins tu as dictature démocratie mais aprometaki ke belaction ezali alobaki ne ekozala mais toyebi nanu te ya procédure te avec une élection ekozala maintenant na procédure te mbula nini même après 20 ans te toza motema kokita toza papa motema okita motema ekita lelo oyo ekwe makambo mike bakomi kolandela na bato mais makambo pe place se retrouver na ne pe place se retrouver donc donc boza d'accord te na premier ministre au batie papa ekoma jeune na bango omoni ba anome ye akoba peuple tant boza calme omoni na kosala nani badibanga alobaki nini tala maternité ofele bana primaire ba otango ofele basuki tala omoni te ba jeune na bango to bakolo tipati tofala mboka na biso indépendance yango ekoma indépendant chacun pour soi mais indépendance c'est comme que il indépendance makamutu ekoma non mais comment indépendant et comment moi indépendant mutu na ndenge na ye ne do na Congo papa chef de l'état zolanda okoki koyebiseni chikolo ebiseni nini akoyebisa ye tolingi ete toboye na motema moko abomi biso bajeune omoi jeunesse ya mikolo esanga loko te bapere akala batonga bapale biso kofa pere bakota bapere mais biso bajeunesse fe totonga bapale na ndenge na biso bajeune mais jeunesse ekufa don eloko eza te tokoma ovivre kansa baparent banini kasi yo tosali preda jeune mais or ke batourne baza pansi na babomisi biso bajeune. En tout cas moi je vous apprends qu'on a fait un morne qui n'aura pas duré parce qu'il n'aura pas réalisé au moins les aspirations de la population. Je vous dis en bref que c'est un morne. Donc vous n'êtes pas d'accord? Il n'a pas fait la préoccupation de la population et il n'a pas respecté même l'esprit de la préoccupation. C'était quoi, papa? La population a été maîtrisée par le rassemblement.
pourvu la démarche entamée par la SEMCO, le dialogue en question et le dialogue de Saint-Sylvestre en question. Et selon l'esprit de cet accord, on a bien expliqué que le Premier ministre allait provenir de l'opposition par rassemblement. Et c'était le président du comité des sages du rassemblement qui était habilité à présenter les candidats Premier ministre auprès du président. Mais c'est Bruno, il fait partie de la IDPS. Et Bruno Tshibala, c'est un aventurier comme tout autre aventurier, un prolecteur. D'abord, c'est sur base de sa pauvreté qu'il est allé saluer cela. Tout simplement, c'est que moi je reconnais qu'il va bénéficier seulement son frais de l'installation tout simplement. Mais attendre de Bruno Tshibala l'organisation de ces élections dans ce pays, je ne le crois pas. Il n'aura pas aucun soutien de la communauté internationale, il n'a pas aucun soutien de la légitimité de la population. Parce que, comment voulez-vous, si par exemple, au jour d'aujourd'hui, on avait nommé Tshilombo Félix, vous allez remarquer toute la population jouir. Mais quand par exemple il y a cette atmosphère du deuil, c'est pour vous signifier que la population n'est pas satisfaite. En tant que jeune congolaise, nommé Premier ministre Okoyi Kolobani, vous êtes d'accord? Donc, pour la colonie, mais après sa vie sociale. Et vie sociale, les jeunes congolais na biso, autant ba licencié, mais bon, ça va kadi. Donc, ba msuba ba pousse mali, ça c'est musale zate. Et non, ba école ba foutre minavali chia, ba jeune ba tangate. Donc, na pour sa vie sociale bonga. Tout le monde a soda na braza va foutre mon rebelle mais soda à la guichette ça va foutre ba 40 000 dollars pour sa vie sociale pour ça maman bon la boka on va pour na tout les pour ba bon ça makambu na Congo la biso so na braza mboka mukie ba ko le kabiso guichette ça maman rebelle ba ko le kabiso ça maman rebelle tem so dans la pour sa vie sociale mais quand même aux gens contente na choix à président de la République. Le CP n'a maître total, le CP n'est vraiment maître total non kéké. Il faut asana concernant vie sociale à Banita. On doit licencier même ça les autres bon na ba cabine, bon ba pousse, bon ba réserver ba chauffeur. Pour nous musala mboka za to bo pe tribalisme école ndé soga am swahili ndé fa sala tête bo tribalisme il faut apprendre école nyonso ba apesa bo musala ba sala. Bonjour. Bonjour papa. Ba uti ko nommé Premier ministre, est-ce que tant que Congolais, vous êtes d'accord nango? Bon, en tant que biso Congolais, la plupart c'est 100%, 85% a souhaité la nomination à Premier ministre. Comment vous avez accepté tandis que vous avez choisi à président de la République? Le président de la République a choisi en tant que garant de la nation, il a bien fait. Il faut que façon il a coaché qui m'a mboka. Il a nommé Bruno Tshibala à Ebele, a souhaité donc trouble les zaka mobulu à mettre fois le zaka na mboka. Est-ce que Bruno Tshibala vous s'appelle n'a été pour nani papa? Donc c'est pas l'été la façon de azaka na UDPS. Ba bengana na UDPS. Il est moko le seul président de la nation à Kangai a été en prison. Kamoro boye tinde ba yo mo na UDPS. Sikoka yi moko wana ayebi ke na UDPS ba kunsu batika la kuna. Même sur a nommé Félix Tshisekedi de ba za na UDPS. Akeo nommé siko Bruno Tshibala pour aller. Bon le bakana comme UDPS. Choix na bino zaki ke ba nommé nan. Choix na biso zaki ke ba nommé ezala Félix te ezala Mokomote mais a nommé moto azana opposition oyo bato nyonso ba bina mboka. Ko opposition oyo akeno nommé wana na makolenga ko wana eza opposition te. Opposition ba ngo ba wuti na opposition ba lembo mboka après ba yo créer biso. Ba ngo bazo donner biso de souffrir. Au moins que ça bien te na mboka. Président de la République azolanda okoki koyebisa ye. Bon en tant que garant de la nation nazo senga na respect nyonso bokonza mboka avec la biso awa dollar to comme maintenant on a 144 000 francs. Net biso to fitela bando kwa 20 dollars, 10 dollars. Combien na dollars il faut to pesa combien na francs. Mboka za na passe bokonza mboka avec la biso mawa akanza lokwa bokonza mboka bana ne bazo souffrir aluka kimia na mboka po oya sali kimia na mboka yozala kati. Mokonzi ya mboka atie premier ministre tant que maman ya mboka réaction na eza nini maman? Dozana pasi anga mama ozo mona makasi esilinga natika na makasi te sikoyo ndako tozofotela nazokoka te maladi na maladi sikoyo wana tolobi akitisa biso dollar akitisa biso dollar tozana pasi biso bamama tozokoka te. Mais maman oza quand même d'accord na mutu oyo batie pas présent ya mboka na biso oyebi nanu te donc oza mpe d'accord na ye te.
Bauti ko nommer biso premier ministre na butu ya lobby tant que congolais réaction ezanini oza d'accord na ye toté. Moni makamtu sozo le kana mboko yo déjà passé. Soki baza ko consulter peuple kozala bien. Bango basa makambo bazo consulter peuple. Biso kozala kana makasi biso peuple parce que moto bacheli biso to yebi ete to lingi ete. Donc toza ko tota na tina na ete. Donc biso peuple toza na méchant makasi il faut bachela biso moto oyo biso to lingi. Parce que makambo donc bango vraiment bamona biso toza tina te. Donc biso vraiment peuple congolais toza tina te vraiment tina penate. Donc les arabes passent donc passe bien na mboko. Papa bolingi te pona nini? Non mon frère parce que makambo zo le na mboka yo moko pe oyebi yango ozomona ngo pe. Donc eza bien te tala ba dollar. Ti lelo dollar de comme 140 000, 141 000. Donc les arabes passe makasi. Donc soki bazo ko pater batika na bango to pona mutu oyo kokamba biso normalement parce que bango bamoni ke donc kibalemi na bango biso. Shona yo ezaki ke batande nani papa? Shona ngai ezande basalela nde accord ya le 31 décembre. Accord le 31 décembre ndezali. Accord wana elobi ke premier ministre Fabima na rassemblement légitime, rassemblement oyo biso to yebi bien. Bango basali donc o pena président sali donc wana pena amoni biso bazoba peuple congolais toza bazoba banaïf nde oyo asali. Mais mutu o ba nommé na yebi ke a travailler pe na IDPS. Oui, non aza révoqué na IDPS bandaka. Et alors pourquoi pas bopesa essence tant qu'il y a un ndako? Non. Omoni mutu a poignardé na Congo déjà ko nene. Mutu a poignardé na Congo aza les ennemis donc ye aza la fiche biso peuple aza l'intérêt na ye moko. Papa comment on remarquer na fiche peuple tandis que mutu na travailler te? Non badi ba ngapa azala kipe bongo badi ba malobaki makambo ebele hôpital ofele robot ofele classe ofele ti lelo badi ba ngaselo kote eloko asali ya malonga ezaki dollar rimata na 143 000 ndeo badi ba ngasali ya malonga. Président de la République azolanda okoiko ebisa ni. Non ngai na so bisa président de la République ke auti kolobaki alobi ke non j'aime mon pays. Il faut salir la malobo ya lobi wana parce que malobo ne lobi belé j'aime mon pays. Ayi donc lobi pe le momoko lobi ke na yebi ke peuple congolais bazo souffrir. Mais ce que yebi ke peuple congolais souffrir mais il faut salir la biso photo za la vie. Mais asali biso na ye. Ça passe ni. Maman batie premier ministre yo tant que maman ya mboka okoki koloba nini oza d'accord na ministre o batie to te. Papa toyebi na est-ce que oui na na posa batia za gouvernement ya bien ya sika ya bien. Tout ça la bien. Nous on a fait des difficultés kaka. Tout ça la bien. On doit souffrir. Batia za premier ministre bien. Tout limaye. Au peuple aligné. Au peuple Donc o batie yo ndimi ete. Bon toyebi na nute toyebi na position na ete. Toyebi na position na ete. Mais tout en Merci pour votre question. D'abord, je m'appelle Maître Koko Dunda Faso. Pour la nomination de le Premier ministre Bruno Tshibala, pour dire que nous sommes d'accord, oui, c'est dans les pouvoirs d'abord discrétionnels du président de la République, puisqu'avant que le président puisse nommer quelqu'un, ces gens devront être concertés. Et nous avions vu d'autres personnes, ils ont passé devant le président de la République pour être concertés. C'est à partir de là que le président a choisi Bruno Tshibala comme Premier ministre. Êtes-vous vraiment d'accord, monsieur? Oui, je suis d'accord puisque c'est dans le pouvoir discrétionnel du président de la République. Personne ne peut pas imposer le président de la République. Est-ce que M. Bruno Tshibala ne va pas travailler beaucoup plus pour la présidence? Non, tout le monde travaille pour l'intérêt du peuple. Personne ne peut pas travailler pour la présidence de la République, mais travaille pour le peuple. Mais non, tout le monde s'attendait de Félix Tshisekedi. Maintenant, il n'est pas nommé. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Oui, lui n'est pas nommé. Sans tête, on l'a dit de poser d'abord le nom du candidat Premier ministre. Il n'a pas voulu le faire. Et après, il y a eu une étape de la concertation. Il n'est pas parti. Mais là, comment est-ce que la volonté du président peut tomber sur son choix? Non. Un mot à M. Bruno. Donc, Bruno, c'est la félicitation seulement.
est d'être courageux et de travailler sans suivre de rumeurs de gens. Et oui, jusque-là, il est toujours dans l'IDPS. Il est aussi toujours dans le rassemblement. Il n'est pas exclu.